Matondo bandeko balandi émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet na lobi jambo na bandeko na ngai yonso bakolanda kangai kuna na Nord Kivu, Sud Kivu, bandeko ya Butembo. En tout cas, toze na bino elongo, toze kokoba mbote pe na bandeko yonso ya Equateur Mambenga, bandeko ya Lisala, bandeko ya Bujala, bandeko ya Nord Sud Ubangi, bandeko na biso ya Bwende, bandeko na biso ya Ifondo, tokosisa kotanga bino te, tolingi bino, tokoba, toikampiko etumbaye, epesa meri biso banso Nathalie, kuna na Congo Central, na Kimimbango na Mwanda na kanisi ngunza Mwanda ngoma mbote na bino paikani boze kokoba vraiment sango ye ya lobiko ya loposo moindo e matali susu edzwa bongo esika na mitema pe na mitu ya bandeko mbote na bangunza yonso ya eteni ya Congo Central totanga bino te kasi tokanisi CGK Ntimba kuna na Lukala mosala malamu penza toika mpiko mbote na bandeko yonso ya mikili ya poto na bakolanda kabiso na nzila internet na ba contribution na bino na toli na ba image na balolenge yonso na kanisi mama yeli kuna na Espagne ponini te couple baf koko bafudisoni ya nengwa nanga na kanisi ndeko mwaila lelo na sepela ki natanga na pesa bino longonia mosala ye toko bundisa makanango mingi soko zena bandeko mibale to misato baze ko bakama na kati ya etumba po nini te to pesa kabino longonya pe to pesa kabino ba encouragement bo kasi na etumba ye mbote na nengwa na biso nengwa mvovi esika bojwami to ikampi ko mosala ye epesa meli biso na kanisi tatantilulu mopepe toko sisa kotanga bino te lelo tolingi to meka lisusu ko pusa mwa mayele na biso muke kolandela sujet na biso iye to sololaki mbala eleki loposo pemba ramena biso moko tolinga kiliboma oyo ya kotisa ke pai na biso to accepter yango nkokoso yango mikakataneze ko kombatelelo na kati ya émission na biso lelo tokozwa pe contribution ya ndeko na biso moko ko benga partir ya Zambie balobaki na biso bazena likambo fo baloba bon soko bakozwa biso na kati ya manaka ye tokoleki s'appelle na bango contribution na bango bandeko balandi pe bokoloka yango kasi tolingi na ino yambo to kota penza na siki ya masolo na biso tolanda na ino loyembo ya ndeko na biso Musau na ndeko na biso Mani Njoli oyo bayembi 100 ans ya Mfumu Kimbangu bongo tokozonga na ndako ya mosala poto pusa manaka na biso Mfumu Kimbangu yenge kenu tangu ifweni ngewa kutuka mukula bandombi babanzo tukotele mutangwa
dis que t'es perdu, tu parles de Mohamed, mais tu refuses Fumu Kimbangu. La journée de la femme et les fausses indépendances où tu célèbres ceux qui t'ont vendu. Les panafricains, vous voulez être entendus, alors chantons Fumu Kimbangu. N'oublions pas Sekhmet, n'oublions pas Kimpa Vita et tous ceux qui sont battus. C'est Fumu Kimbangu qui nous a libérés, mais pourquoi ces nègres le refusent? Ma soeur, tu es libre, tu peux enlever ta perruque et laisser le soleil t'alimenter. Mon frère, tu peux créer en priant Kimbangu et tu ne seras plus jamais enchaîné. Kémy. Matondo na ndeko na biso Musau pe ndeko na biso Manjoli na mosala monene pe bandeko yonso ye ba monisi elongi na bango na kati ya clip ye ze tumba ya banso tokotala ba tendance te na likambo ya Fumu Kimbangu banso esengi to sangana mpo to pusa bongo likambo ye ekenda na lombango tokolikia mbala eleki tozwaki tango ya kobeta masolo ndenge nini moto moindo bakomisa ye liboma esika kani bolamu ekoma mabe mabe ekoma malamu tolobaka mabe ejwa bongo engrais chimique malamu tope conscience ekoma kosouffrir bongo na malnutrition. Lelo bandeko elite intellectuelle bo limbisaka biso c'est-à-dire namba mabota na biso tozeye na bayi batangi mingi na bakulutu na biso ya ba quartier na ba connaissance na biso na bino pe bayi boko bengaka biso mayele botangi mwa mingi tozalaka na problème particulier te ndenge na motuna ndeko moko komeli biso binde kondombele me soko ba parents na yo batwaki tango ya kotangisa yo te te occasion se moquer na biso ba parents na biso batangisaka biso vraiment ote bomi tungisa makate eze problème particulier te ata tango pesinga exemple ngana tangi moi je travaille moi je fais ceci cela na tonga na sala boye on eze vie na yo privé. On est vinayo privé. Au tanga, au doigt. Mais tango tolobaka, Afrique est pauvre. Tango toze koloba République démocratique ya Congo, toze ba pauvre, ba bola. Deuxième pays le plus pauvre après Yémen. Parce que toze na ba riche te, toze na bato batonga ba immeuble te, toze na bato basala ba entreprise te. Majorité pauvre. Minorité riche. Tango tolobaka poto, bato bazeko kondima ko kufa na Méditerranée pour bakenda mikili ya poto. Pour tout le monde est heureux, mais basé na ba clochard, basé na ba S2, basé na ba catalogue presque yonso ya bato soko tokolobata ndenge wana. Mais majorité nde basé moi malamo. Yango wana motaze kondima a débloqué $5,000 à Djuna Ruske Yanzila, à Kata Méditerranée, pour qu'il ait vivre en Europe. Mais ce qu'on a fait, c'est vrai, la situation est là, Mosusu, à Komikuna, il faut aller là, Nanzila, il faut avoir Kanaï Nongunda, Boyebi. Boni bakose la président Kabila Kabange Makambo Boma ba parents nanga yonso. Ope mondela ebi kezalaka nango fo. Lelo tozena sujet wana te. Ndeko tolobaka te pona biso personnellement. Soko ngana tangate ndengolo biso vrai, ngana zwa chance wana te. Tant mosu ba parents pe bakoka ko futa mais tant mosu ngane na ki mayele te. Ça dépend. Tant mosu pe au dupe
Vous avez na raison. Tant mon sous ba parents ngai nde ba ki na possibilité te ponga na tanga. Donc c'est-à-dire même ba deuxième primaire ngo ya ki moi talo po ya biso ko futa, yango tant mon sous to suka na ba maternelle. Mais ngai na lingaka to kendaka na ba effet. C'est-à-dire que là si oyo nde kwa défendre total la majorité. Après c'est un cas particulier. Nga pena ko kina ibato mosu moninga nga moka sisa na université mokola silisi kaka université du Monsala. Mais boko comprendre que ata moninga wana silisa akendaki ko twa Monsala na piston. C'est-à-dire oncle na ye abala mwasi moko mwasi wana yaya na ye azesoko inspecteur soko nesika nini a recommanda ye. Donc dossiers à la penza di sous importante. Recommandation. Boni, intellectuel basé ko sili sawa. Licencié, mais balobi na ye faut pas ça si ma voix au Monsala. Est-ce que parents na ye tango azé ko tangisa ye? Atangisa ki point jour comme homosexuel avant au Monsala? Tele sikande tozali. Mabe komi malamu komi mabe. C'est normal. Est-ce que ba responsable politique, autorité na biso, ba dirigeant na biso. Est-ce que si ba kanisa? Tolobi juste bato ba sala sommation, bato ba sala yango to senga ka ministère ya statistique. Combien de diplômés obimisaka par an? Combien ba kendaka na mosala? Bolandela bana surtout kitina na bana humanité. Bana humanité dès que basilisi kaka kelasi bango moko balobaka tokoti na chômage. Nini elobisaka bango ndenge wana? Mbongo ya basusho betaka matolo pa ya ba parents yango esalaka ke babimaka na ba petit chéri bazalaka na ba bar par-ci par-là. Mais te akosilisa wana kozonga mwana ko discuter fufu. Ako discuter yonso na pantalon basombela epa ya ba parents. Mais boni motako kia sala 12 ans. Oh, soko akendaki koyekola mosala na 12 ans wana quel que soit mosala yonso alingaki ayekola na 12 ans as un maître a dû orientation ya bon moyina ye. Mboka yonso ya mokilo eze développé et développa na mosala ya maboko na misala ya maboko. Chinois zeko defisa biso lelo misolo Chine wana ba se développer na mosala maboko ba bandi na bilanga moche tunga histoire révolution culturelle kulutu moko ya politicien benga kingai azeko ko cholanga ya bi yo botale yo koloba na bato na matea na bato fo bazonga na politique à vase clos bato ba mikanga na ino mokili lelo et se tendre to komi na ba coopération par-ci par-là na mokili mobimba tozeko luka développement. Bino boko ya na message na bino trop archaïque bato bazonga na période à vase clos. Nini bobengi période à vase clos? Nini bobengi période à vase clos? Nini? Nazaki na masolo na mama na ngai moko na mikili ya poto na utanga kombo na bango te. Na pesi eto zaki na masolo baindo basé ezelo kwa tata moko alobi na mwana na ye soko na alobi na banda kofundela yo kelasi na primaire na secondaire nga na kokoka te dépense wana kolekanga motu eze souhaitable to préférable yo fanda na okaka bongo nga na garder kaka mbongo tango kokola na futika mbala moko université po umela te osala mosala yango eloko naze komona na ba dirigeant politique na biso yango biloko yo eze ko renia wana Felika c'est-à-dire ebandelier za la terre moto moko bi dépense à fondation mabanga mwelon ngai ko simba te na ko sila kaka na élévation de ngai babandi ko tia brique. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Na kolobagelo ko wana na ko bandela gango mbalo mbala. Bato bazé ko kanisa lokola Chine
a comme lelo na période ya ba drone ya ba satellite soko ya ba nini biso pe to kolala na tongo to lamuki to yemba la moko to tutani na période wana te na mondialisation biso to koyana nini biso ba indo to komema nini te bango ba bandaki tango Mao Tse-tung sali politique à vase clos wana qui pouvait croire que lelo bako égaler Europe Amérique pe baleki bango nanya ndimaka révolution Mao Tse-tung salami na mbula nini nana kokisi un siècle te nanote mais bango wana lelo soko principe ya mokile sengi bo banda na ebandeli esengi to banda na ebandeli toko kima yango te po eze réalité ata moto alinga sala autant de kilomètres ko banda par un petit pas soko aboyi réalité wana ko sala pe autant de kilomètres to ya zena ngo posa ba dirigeant na biso bazeko kenda ko luka makambo moko libanda oyo eze moins important soko to ko bango ndenge wana tolobaki awa bato balingi bakumisi moto aloni fleur mbe ye wana ze civilisé ye wana ze na logique ye wana ze développé tata oyo asali bilanga balobi c'est un pauvre malheureux mais ba cultivateur botala luya lu botala nguya ba cultivateur bazena ngona mikili ya poto l'état subventionnaka bango l'état talaka epai na bango te epai na biso contraire ba maman maraîcheur bazé ba femme oyo bako utiliser na ba moment moko boye parents tango azé ko éduquer mwana na ya mobali akoki jamais ko talisa mwana na un jour akenda ko bala na famille o mama wana salaka bilanga to na famille oyo ba vivaka na bilanga c'est-à-dire bazé ba mikila ba pauvre malheureux mabosani que chaque jour alobaka ngelo ko nyoso bokolamba botilanga légume ngaye pa nga légume ezanga kate ma alingi nano te ko sentir moto ya salaka légume wana confusion wana mokili ya ben conscient mokili o loposo pemba lingaki atia epai na biso prier sans cesse bomo ya bato bongaka na losambo tout ça la bilan ya basambeli na République démocratique ya Congo tout ça la bilan combien de églises par avenue par quartier par commune par province fruit na yango mais tout remonter na ino cours ya histoire église etango yi fruit nango ya liboso ba reconnaître ka nzete ndamba mbuma na yango fruit ya yambo ya église to ya religion epai na biso awo traite négrière esclavagisme banani baboti yango banani bakeli yango église te bon mais politique était bon mais politique était église ndeyaki ko facilité traite négrière tote kamilo kwa nkoni yango bokomona islam ayaki empretaki kaka bapa ndenge tolobaki na manake eleki ya yaya na Isaac Ismaël atamboli na makolo ya na Isaac ye moko Isaac apesaki ndakisa na leki donc christianisme eteki islam eteki esika touti biso bayindo sans concours ya etelo ya loposo pembe mokili oyo lelo ba inconscient bayindo babengaka mokili ya mabe période ya mabe oyo ba attribuya bango yango bomoni na condamna que lutte intellectuelle po telelo ba grand professeur be minant professeur basé ko tangisa yango nos ancêtres étaient des sauvages be minant professeur mais babosani que Afrique wana sans concours ya l'homme blanc yango wana Afrique moko ya bokasi yango wana Afrique balbaki berceau de l'humanité yango wana Afrique oye civilisant mokili mais
bokendaka na misette bino bozena mikili ya poto kuna bandeko ya Belgique France tango bokendaka na boyebi histoire ya os du Chango ba philosophe nyonso ya mokili médecine ebotameli wapi ba mathématicien géométrie arithmétique géométrie soko physique maths yonso wana ebotameli wapi peinture to balelo na ndako batiaka langi peinture ebotameli wapi epai na yo moyindo sculpture ebotami wapi botala mabanga ya pyramide botala mabanga ya pyramide eze na ba écrit makomi eze na ba mention mais ba savant ba leka baloba soko na tango wana ba indo bazaki na ba industrie te ba kokoka te kotika ba écrit wana likolo ya mabanga eze sikate zaki koyekola te zaki mosalo to salaka mais yango moko pyramide soko toaki na ba grille te botala ba mabanga wana superposé ba indo batongaki yango ndengeni basalaki yango ndengeni soko tolobi Égypte balobi Égypte ya barabu te wana après guerre ba conquête Égypte ancienne ezaki ka appellation ya Afrique ezaki loka balobi Kachopa lelo tomituna kelasi ya loposo pembe et apporter nini et apporter nini te tomonaka bakulutu moko na balabala balinga suki kosanola suki te baoba kobomba ba tige alimete na suki o abela motu po mayele elekaki ye mais mayele nini wana oye belisaka motu mais ba savant o bakelaka tobi ke bazena ba surdoué bazé tellement mayele yango wana ba ko apporter quelque chose na mokili mais ba savant ba belaka libomata ba grand chimiste ba belaka libomata mais moto moko boye awa pa na biso na ba famille ya baindo soko mayele leki mayele ngo leki ni potanga ba chimiste azeko pesa ba formule ya chimie tableau périodique yango wana kozala chimiste po telelo yango na ino ba produit yango toyebite biso to bandaka na produit fini tango balobi lithium tango balobi soko acide sulfurique e bandaki na nini e uti wapi ba créer kango ndenge nini balobi diode tolobi eloko donc biso to bandaka plus na suka te e bandeli moyindo azeko accepter que yemoko diabolo yemoko ndoki te mondela longa partir ya wana loposo pemba longa biso a partir ya wana omiyina nzoka ndena ba mikoleleki tokendaki na equivoque moko loposo pembe biso nde tozeko rendre ye grand te ne sika tozelelo azena ba industrie yo biso tokumisaka to bangaka mais ba industrie ya loposo pembe ze nil sans yo moindo mais supposé industrie soko ba usine na yo esalaka ba défrisant tokenda na ino na ba biloko moko terre à terre ba usine na yo esalaka ba défrisant tango yo moindo olobinga fonatika la sika naturel cheveux crépus oyo tata kelili kolona se akelaka nga na yango par rapport ya moyo atiaka na mabele ya Afrika omoni te ke akwei déjà neteni moko omoni te akwei usine wane kokangama mais lelo bakeli usine ya kabelo ya plante ya baperike ya bameshe mpo ya nani mpo ya yo moyindo soko moyindo adui conscience alobi fonatika la naturel tata kelili kolona se motalingaki naza na suki oyo soko pe na botami libandi ngete ze na ntina ngala yaki na botama na ze mwasi me na botama libandi nakotia perike te nakolata mèche te nakosala plante te kabelo te mais oyebi combien de usines kokange pa na bango te biso nde toze ko rendre bango ba grand
bakeli babiloko belé exclusivité pour l'Afrique. Ya bangote. Ya bangote. Tango le poso pembe asali usine moko soko ya tomate ya manzanza vente exclusive en Afrique. Soko ngana yo to du conscience tolobi biso na mabele na biso tomate mbuma. Ici fina sala tomate mbuma na tuta na du mai wana na sopi na sanza mi balé na kubuka tomate. Na lei na sombi soko ndembi na lambela soko na kati mitu na ti na mabele njonga njinga ya ndako na ngai. Na moins de 2 semaines na kubuka ndembi. Omonite loposo pembe akosuka sans to bunda na etumba. Sans to bunda na etumba. Soko tolobi to kosala rébellion te biso ba intellectuel. To fandi na mateya ne songenzi na fumukusu ke muzala panda na ngola. Basalaka na principe de base divisé pour mieux régner. Biso tolobi bon. Généralement tango ba pesa biso copie ya rébellion, copie wana ezalaka po eboma biso, ebebisa bamboka na biso. Alors désormais to kosala rébellion te. Akote ke la mandoki wapi? Akote ke la mandoki wapi? Pour lelo na mokili yango bango ba européen ba kosala ka mandoki na bango. Ba asiatique ba kosala ka mandoki na bango. Todui bango yonso wana soit disant ba grande puissance ba masomba na ka mandoki te. Oyo basali ba américain basali ba koluka ko yako kote ke la yo moyindo. Ba biloko lekeli expiré. Tango ba kelima mandoki ya sika ba ju ezalaki ya bandeli ya karakala wane bando nuna yango baye. Ba yeko tekela yo moyindo. Biloko ebele ko sila mokolo moyindo akozwa conscience. Mabeza la ka contrepoids ya bolamu. Ndenge netro na phase etambola ensemble poto za na courant normal. Mais faut à la égalité ko pesa pe ko yamba. Na est ya République démocratique ya Congo. Na ebite soko pe kuna bande ko wana bakota ka pe église. Na ebite yango to se ko interpeller bino bande ko bokolanda ka biso. C'est vrai makambo ezalaka soko to simbi foi et déranger bino. Soko to simbi politique ba attribuer biso na tendance au bango balingi. Soko to simbi ba homme de science ba ko pesa biso ba mituna du genre to uti ko tangao. Soko yo tata na yo akoka ko foutre la classe de nous autres on a étudié et les autres ose ko sala. Atali kanaye atali ya batote. Lelo ba marche eze ko se succéder à wa Église catholique ngana no na yokate. Ngana no na yokate. Bato moko bakoki ko rappeler nga période moko to mona ki cardinal akendaki Beni. Période moko akendeki. Et après bato boko ba bongo église asala nini ba catholique mais bangonde ba simbi supervision ya monde. Soko bazwa ka tango. Ba beti sangonga pour faire partir un président en place. Bongo po nini te toko iko beta ngonga wana potoloba ça doit cesser à l'est de notre pays. Te bato ba kufaka ba violaka et lelo ose komona ba politicien ba imposa bango baloba na biso makambo mosusu esika na lobeli mabe koma malamu malamu ekoma mabe tango baze ko utiliser mot diplomatie c'est-à-dire baloba te oyo ba yebi ndenge zalaka. Mousse Kabila azaki na diplomatie te yango ba kufa avant po nini po alobaki exactement makambo ndenge zalaka. Allemagne a exploité quand c'était na biso yanga sa premier producteur ya bois azaki na diplomatie te. A pétrole na biso ya mwanda États-Unis nde ya imposa tokoki ko raffiner a wate nzoka nde na ba mboka nyonso oyo eze développer kaka soko bandiko kela ba source de production pas ina bango yango ba mboka wana ezwaka le devant pe etombwana. Tozena même pas baïsine à traitement. Awa tozena barrage deuxième barrage à courant ya mokili. Tozena courant te.
banda kenda nzila ya Congo Central banda kaka na mitendi te okenda kokoma na kitona na mwanda kuna molili otuni eske mboka ya bato te mokoyoka Afrique du Sud azalaka na courant Congo Brazza azalaka na courant na biso Zambie azalaka na courant na biso bandeko balandi tozala ikenge c'est-à-dire to kangami au nom ya foi to kangami au nom ya bitelo to lingite basimbetelo te mosala oyo ndeze ko sosolisa bato batangaka po se décanter na ba situation moko e bloquer bango oyo to yekoli po mboka na biso bénéficier nango mais to zui ba politicien to zui ba politicien batangi tango ba yeba reproduire nini et to banda kutala na ba secteur yonso élite intellectuelle ezali basé ko produire nini ba reproduire loko nini soko c'est inconscience te arrogance insolence impolitesse bato ya mayele soi-disant basé ko kokate ko fan de sika moko mpo ba joa solution ya likambo moko songolo ah na ingeta tomoni appel ya ndeko na biso ya Zambie ezeko kota ingeta bandeko ya Rojibo passer biso appel allo. Ok, réalité nanga ezabo e papa nangaya bozoyoka toza kolanda bino papa soki tolanda exemple soki mutu abeli sida ozo comprendre papa ba ndeko balandi ba ye banano kombo bope bobengi biso wapi bo sorry kombo nangai Alain Mateke nazobenga na partir ya Zambie Alain Mateke papa nanga zalaka journaliste akufa na 2010 azaka journaliste sportif. Ok. Wana RDC. Mbela naka na RDC azaki na RDC bokolimbisa mwa mingi lingana na ngai komi ya mwa mabaku problème était papa l'essentiel on se faire comprendre. Eloko ezani nakopesa exemple ndenge tosala soki neti muntu abeli sida eza bongo te papa muntu pasteur akena bible ke abanda kosambelela ye jamais okomona bapolisier bakoya koderange o bakotika po bayebi ke makambo wana eza lokuta mais soki muntu abeli sida ozokaka bakisi ya bokoko o te zwa mwa nzete boye sala boye kobika okomona bapolisier bakoya bakotuna yo nani apesi yo permission ya kosala makambo wana kisi yo opesi est-ce que ezalaki prouvé epa na biso kisi nyonso biso banoir tshek tosali fo ezala prouvé na bamindele soki eza prouvé na bamindele te donc eza kisi te ozo comprendre papa na ngai lelo oyo naza siri na Congo bafungulaki tu bafungulaki babar mais bafungulaki ba église te eza bongo te ouais awa bafungoli babar ba église nano te na lingis koyo na pese bino pona nini bafungoli babar ezo jouer rôle moko boye ya bien ke ba église ozo comprendre papa na ngai ezo jouer rôle ndenge nini bar muntu ake asombi masanga gouvernement azui taxe na ye atie gouvernement azui asombi bakisi batie na hôpital basalisi bato mais est-ce que bato église basalaka nini ozo comprendre tosala boye lelo soki muntu alingi afongola église na Congo atia clinique na ye ya moke na nsima sans clinique pas d'église tosala nanu boye vraiment ozo comprendre papa na ngai donc soki olingi okende église on faut ezala na clinique mpona hôpital bakokoka te totia clinique ata docteur moko clinique nani wana ekozala te église wana ezala te mais papa généralement ba réalité wana tolingi totuna motuna ba réalité wana boze koloba eze ba réalité oyo boyebi ya République démocratique ya Congo ou soit même kuna na Zambie esika boali ezeka ba même réalité sur ba église ezeko bota kwa mayebo ata awa na Zambie ba église ezobota mamayo 3 jours après tozaki na bitumba botulanga bitumba nini to bundaki na muto awa na Zambie bolo bana bino papa
bitumba ezalaki ndenge nini azoloba ke biso bazambien na Afrique mobimba biso nde toza bachrétien pays moko te na Afrique bato basambelaka te net biso bazambien na biso nalobi te eza bongo te. Donc phrase wana moto na esika ali elobama apo ape na République démocratique ya Congo balobaka nde bakongole basambelaka koleka mokili mobimba soko zepe na Angola balobi bangole pe nde basambelaka koleka mokili mobimba. Sikoyo biso soki tosambela mpo nini tozosouffrir? Tous les pasteurs congolais papa na ngai, tous les pasteurs congolais tala bango bien balati bambaske te. Sikoyo mai wana o basambelaka na bango ke mayo na sembelo banini maladi nyonso ekolongwa to mafuta wana eza wapi? Mai wana o basalaka ke mayo na kozwa ngo bimisa banini bamaladi nyonso mai wana eza wapi? Sikoyo papa na biso boza ko reprocher vraiment nini contribution na bino na émission na biso bolingaki botalisa bandeko balandi nini en un mot? Contribution na nga eza nini? Batala boyi papa na ngai. Mutu oyo abomi mama na yo na papa na yo aye aliyo biloko akolia. Est-ce que ko pese confiance? Ata soko mokete. Nde Bible eyaka ndenge nini na Afrique? Bible eyaka ndenge nini na Afrique? Pona nini batu bozotia confiance na Bible bobosani bakoko na biso? Pona nini tozobosa na bakoko papa na ngai place na ngai tozonga na tango ya kala na kopesa exemple mususu papa na ngai batu balobaka ndenge nini ke soki longoke de paradis il faut lobake jitani Jésus-Christ aza mwana nzambe eza bongo te. Sikoyo tocha boye bakoko na biso ya kala oyo batangaka te bakufa bakenda wapi? Bakoko na biso oyo bakufaka oyo bakufa batanga Bible te bakenda wapi? Allô? Toza koyoka bino papa. Ok, eloko na kotia na contribution pardon. Tobisa ba Congolais totika nanu makambo ya Bible wana 100% Bible eza lokuta. Bible nde eloko esalike na Afrique lelo tozo souffrir. Tosambelaka nde ba mindele. Eza lokola na kala wana lelo tubande sambela na catholique. Okoti na catholique, okuti mama Maria mundele, okuti place wana mundele, oziba kaye nyonso kaka ba mindele. De eloko ezo salama. Bible banda A 17 kaka ba mindele. Yope ozota confiance ke eloko oyo eza eloko nzambe. Pona ni na Bible ata soko batiaki mutu mwindu te. Tocha ta chinois. Pona ni ba chinois baza na Bible te. Ba indien baza na Bible te. Ba africain baza na Bible te. Kaka ba européen. Mais balobi soko bato baze ko nyoko mamingi awa na RDC po motema mabe mais na bamboka lokwa ba Zambi wana Bible epambola bato misala bafutaka ba chômeur bato baze malamu. Papa na fandi na Zambi na Zambi plus de 17 ans. Ndenge nazolo baboya wana nazana makaze na ngai. Différence ezaka kana moi côté kolia ndenge na mona kama Zambi mais côté vivre tozala kaka ndenge moko. Oh, donc même kuna na Zambi Bible epamboli nango te. Bible eza nango mais souffrance ezaka ndenge moko. Ba africain. Te to sambela kati. Tokendaka kozwa nyongo te e pa ba chinois o basambela te pona nini? Bazomona te ba congolais biso to sambela ba chrétien. Tozokende ko defa mbongo e pa ba chinois ba o ba yebi Bible te. Est-ce que tozomona te? Biso to sambela kao Jésus boye. Pona nini tokendaka ko defa mbongo e pa ba chinois ba oyo basambela te ba yebi ata Jésus te. Ngana zalaki na Chine. Nazaki na ngwazu nazotuna ba chinois nati bango boyebi Jésus babisenga Jésus oyo wapi ya muke ya munene to ya medium oyo na shiri to kosala tu to kosala lo Jésus ya muke ya munene to ya mulai. Ngana saki na China kendaka China osela corona isila soko tuni chuna ko biso Jésus wapi biso ko to sala ka tu to kosala Jésus ya muke ya munene ya mulai bayebi kutu te. Donc ba chinois na nyonso 1.1 billion 1 milliard de population bakende paradis te
totika distraction tozonga na bokoko nga deja chez la zone na bokoko na atabana na nga na ebisa na lobi bo simba ta bible te bo megata ko ekoyoka la bible te ça makambo alokuta matondo mingi papa na nga na contribution na bino yangonde merci mingi bobe sabango nyonso ya OK merci mingi papa matondo bandeko wana ezalaki contribution ya tata na biso na bino pe bandeko yo bolandi yo bokolandaka biso soko boze na likambo yango tolobaka contribution na biso ezeye kaka misolo te pas forcément oyo nyonso azeye na likambo moko ya ntina po tobunda ensemble etumba oyo ezeye ya ndeko ndombele te ezeye ya mfumukusu te ezeye ya papa na biso ne mwanda nsemi te ezeye ya papa na biso atoli te ezeye koconcerne biso nyonso différemment na makanisi ya bato mais faut tozalaka ben conscient tango penza moto afandi alobi nga namonaka papa oyo papa nkusu alaka ndoki azalaka ezaleli mabe moto ya ndimi kotia bomoi na ye na risque po nzilo oyo biso tolandi ndeko na nga bato baka heureux te à moins qu'un jour tango suna ba génération kolanda biso na sima toyebi te tata mokela zeko réserver biso nini mais nzila o biso to poneze nzila facile te bo se trompaka te CIA zena sima ya information yango basala na bangunza ya CIA po bazalaka na information ala mais soko nzilo yango batumbela elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale ba okie mawate soko kaka nzila o mfumukusu bayei yango bakatela ya mfita kanga motu ba memi yango na misa na Nazareth na Luanda soko kaka nzila oyo yango bakatela neko dipwanga motu soko kaka na nzila oyo yango fumuki mbangwa sala mibutuku misato na boloko yango mbuta Lumumba zangela tombe yango Muze Kabila azala assassiné na ndako na ya mosala bino bokanisi soko eze oponami te nzila facile yali moto moka komi na musicien bandi koyemba ne biberu ya basi abimi na ye nzila facile yali okangi mandala lo beti mbonda azaliawa yezu azaliawa okomi kokosa bato na koteya odwipe turuku ya bato sima na yo soko eze kopona matoka nisi tokoya kofanda na etando oyo ko dénoncer etumba oyo tokoya vraiment kofanda tango yonso osali émission boye téléphone ekopema te oyo akobenga finga oyo akobenga kana oyo bakobenga baloba boye te poto yaki na mokili poto sala mosala oyo mesonga nzina fumukusu kia muzana panda na ngolo esprit supérieur bakiti e biso pe bambolombolo ba esprit oyo ya mopanzi to ko tindika lisusu makambo ngo tolandi bango ba pesi grande ligne e biso to seko ko koba na ba grande ligne bango ba pesi biso to tambola na ezete po na ki végétarien non eze mosala oyo fe uta kati na yo mais soko toze na bato bakopesaka biso raison soko toze na bato bako encourageaka biso c'est que toze na bato donc soko toze na 10% ya bato bako encourageaka biso c'est que toze na 90% ya bato oyo babundaka ba décourager o babundaka ba étouffer bandeko ba indo message na biso ezoko banini bolamu ya baindu conscience ya baindu bon somi indépendance to récupérer ba valeur na biso perdu curieusement moindo oyo pa bungisa valeur ata yo zena mikili poto yomoko osimbaka de 2000 € par mois mais son bobotama 15 bozemi balé bozé malamu 13 wana bazé ba souffrant babola kasi bozé bino yonso babola okosunga nani okotika nani te ndeko mosusu akomi alobi ndeko ndombele kolobaka kutu makambo poto te po biso bato poto ndeto to sungaka mwa moke kino wana biso bato mikili ya poto ndeto toza kosala po bo vivre tolobi yango malamo ingeta boze kosala po to vivre boze kosala po bandeko na bino mabota na bino e vivre ingeta
mais kolandela bilembo yo bozena yango soko bozala ke pai na bino tozala bansomi tolingaki tozala te lokwa baumbu mais ba mama boni na kosola kana bango na mikili ya poto bakoma bato ba ceinture bomo imobimba bakoma ko vivre na nkisi tala hotel il faut nettoyer tanda bambeto salo oze ko sala mbongo ya mikili ya poto très bien calculé so bafutaka 1800 na babendaka 1200 otikali na 600 kanisa libota baze ko salela bino basaleli moindo soko komi inutile kenda kopema mais tango bosalaka bechafaudage na bango bakolomboka misala bino bosalaka yango bakolomboka basala bosalaka na ba même avantage te moto alingi te baloba koloba kutu na mundele te biso tofanda kawa tozoka 1800 pa na bino bafutaka 1800 mais barème salarial oyo bafutaka baindo loposo pembe nde ya imposa toze na ba charte toze na charte d'impérialisme toze na ba charte secrète na ba charte secrète wana bazali kolobela nini bamboka na biso koke signer ba contrat te en dehors na bango minere yonso emonani awa na mboka na biso eze ya bango ba grande puissance bango nde bakopona mboka oyo koteka okoki signer contrat même pas ya mandoki na mboka mosusu même formation ya barmen na biso na Afrique il faut passer par ba grande puissance boni tokoloba toze bansomi tozwa ba indépendance te banani bakoloba 80% ya ba congolais chaque jour il y a la fête chaque jour il y a la mindule bar plein inconscience ezeko za la nourri église plein à supposer biso yonso ba église etondi na mboka oyo soko tolobaki bon oyo bazé ko kufa na est bazé bande ko na biso dimanche oyo tokota na ino ba église te to sangana tout le na esika to défendre un politicien quelconque parti politique moko songolo to kenda nano liboso ya bambassade pour tout le monde ayebi ke etumba wana ya est eze etumba ya impérialiste Rwanda te Uganda te Zambie te Burundi te ba grande puissance nde basé ko utiliser bateau wana mais te chacun pour soi Dieu pour tous prier sans cesse errer aux pauvres pauvreté basé ko ndimisa yo moto ya komela yo soko paragraphe wana héros pauvre ba outia wa après Covid-19 il faut plus de 758 milliards pour la mousse économie ya Europe bako jwa wapi na mabele na bango Afrika beaucoup fa ba millions etali bango te mais to mituna mundela bomi na mandoki azeko boma biso na ba virus azeko boma biso na ba vaccin azeko boma biso na yebite na balolenge yonso mais moto moindo azeko préféré akoba ko coller loposo pe meta message ya mayele to c'est vrai to bendisuka bande ko na roji bazeko sala biso sina ndeko moko komeli ngai na WhatsApp lelo abinde kondombele na sepeli na émission bosalaki mena yoki mawa tango natali nombre de vies na obi makambo ya ntina penza boye soko kaka 100 personnes nde batali ngeta yango wana mokili oyo loposo pembe a imposa installa ke pa na biso mais bosembo ezena ntina te bati ya biso useo pelo kutata soko bokotia malase kolumba beso nango mabe ya lokuta toko finir par kokoma ebele ya bato ba préférer batala be mission soko ba sans tabou be mission sexuelle be mission bakola kisaka bango ndenge ni bakokoma bampakasa mais sika bakosuka na mir
ekozala nde ntango bakokanisa tokenda koluka émission moko songolo ekolembisa biso te biso tozela lokola finite tobangaka monnaie na chambre ya RT -1 + 1 kaka ndenge yo ndeko landi lobi pe ndeko mosusu akolanda lobi pe ndeko mosusu akolanda mosala oyo eze bosembo ya tata akeli likolo na se bosembo ya tata akeli likolo na se tokomi na ntango ya boyindo tozali kopusa na lobi na centenaire ya Mfumu Kimbangu na 2021 position na bino bayindo entre biso batendance kimbangiste position na biso et pas na biso pe principe de base ya mondele ezali opprimer diviser pour mieux régner to la majorité na ino ya bangunzo bazali kofinga pe kobundisa bazali bangunza ya CIA bazali bangunza infiltré bo souffrir to kabona po mokolo molelo souffrir tandeze ngonga on n'a pas le choix troncho ezalaka $100 $150 pour na bamu yesu soko message ya boyindo yei ekozala x3 $450 donc po baloba na okaka ke toze na posa to leke pai na biso que voulez-vous ezetumba te ezetumba bakobete botu zongise botu yango moni ata tango babomaka to zongaka babomaka to yaka ekenda bato etikala bato biso tolobi kimia ya Mfumu Kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka esusu matondo mingi